Bienvenue na kati na radio sans effet. Non smoka ya mbangu ngo ya bitumbango manenge tozoloba persévérance kaka nde to kokoma te mwinda topelisa po molili radio ya bandoka toye kobeta masolo ya mboka mokie tokoya nango ya molai nzela ya kongo ya molili taka nga na opelisa mwa mwinda esengeli mwinde pe la partout koma pelele boye donc yango wana kongo ezala polele nzela penza ezala bien po esala kaka bien toye kobeta mwa bandeko balobi Félix mwana nzambe alobi pardon invité na biso papa Misé tokosembola ne ka mokie papa Mizezuel Félix mwana nzambe alobi to pardonner tomoni bato baboye o to pardonner nini pe pona nini yo moni makambo yango boni. Oui, mama lumière eloko na koloba wa ezali boye azana no pasteur te wana ezali bato bazali tout autour na ye nde omoni bango bapesi ye maloba wana ya koloba mais pardon même soki oke ata na babibilia yo otangi yango pardon basengaka pardon eyaka na moto asali mabe soki osali moto mabe nde okoya kosenga pardon na ona makambo oyo osali alors ye akoki koleka te Tshilombo Félix akoki koleka te aloba na bato keno babiloko tout eleki na Congo ngai nde nasengi yango pardon okosenga yango pardon en tant que qui po d'abord soki oke na présidentielle na bango wana na baélection na bango wana balekaki ye aganyaki te donc il n'a pas été donc a gagné élection te donc aza nanu reconnu te na autorité wana et soki oke lisusu na makambo eleki na Congo plus de 13 millions ya bato bakufi na Congo yo koleka te na bafamille babungisi bandeko babungisi bana babungisi bapapa batata bamama alors yo koleka te oloba osenga nango pardon wana koleka il faut ekende nao na justice esalema mpo balobaka boye mpo mema pe mpo bien pacifier mboka il faut kotia nano justice wana po emema na impunité esilisa impunité esilisi impunité pe ekoti pe ntango yango ekokota nde boke sikoyo na réconciliation alors yo kokoleka te tu montes au créneau okende koloba biloko wana non eloko oyo azosala wana omoni na bafaçon mosusu soki yo oganye eloko te okoluka osomba bato peut-être na amize na moni nyonso wana po yoza moklisto te po yoza moklisto te yango wala non eza question ya kozala mokristo te mama ya lumière mais ezali même ata kaka na bibilia mpe eloba eloko wana okozala te ke pardon osenga pardon kaka ndenge wana oleka no tolimbisa kolimbisa ezalaka na mabe osali osengi nango pardon okorige yango alors mais awa ya koloba akokorige ndenge nini na bafamille oyo babungisi bandeko babungisi baboti baparent akoloba yango epai wapi eza na esika moko te ya koloba alors na réconciliation ya Congo na bamakambo esalami na libanda il faut justice ezala justice ekomema pe wana ekomema réconciliation sans justice pe ekokota te na mboka wana pe ekokota il faut ezala na moto oyo peuple wana promettre donc ye azosala merci beaucoup tokosalela yango émission ya mobimba oyo bandeko bakolanda okebi penza ezalaki papa Mizezuel na kati na radio sans effet pardon Félix Tshilombo asengi en tout cas asengi yango mpona nini papa Misé akosembola merci bye à suivre.